Souviens-toi de moi, Jésus. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi maintenant. Souviens-toi de moi. Quand tu appelleras tes élus. Souviens-toi de moi. Quand ils traverseront ce fleuve de la mort. Souviens-toi de moi. Oh, entends mon humble cri sauveur. Souviens-toi de moi. Golgotha seulement. Souviens-toi de moi. Quand tu mourus ce jour-là, la croix, Jésus. Souviens-toi de moi. Comment tu as dû t'en souffrir. Souviens-toi de moi. Et tout cela c'était pour moi, Jésus. Souviens-toi de moi. C'était pour que je sois justifié. Souviens-toi de moi. C'était pour que je sois sanctifié. Souviens-toi de moi. C'était pour que je sois rempli de l'esprit. Souviens-toi de moi. C'était pour ma perfection. Souviens-toi. Comment? Oh Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Quand tu appelleras ceux de Paris, souviens-toi de moi. Oh, entends mon humble cri sauveur. Souviens-toi de moi. En bénissant les autres mais souviens-toi de moi. Entends mon humble cri doux sauveur. Souviens-toi de moi. Oh, souviens-toi de moi, Jésus. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Soki ndoki ya lei moto bakomati saye bapeke soki ameli makila ya bakomati saye bagrade soki ndoki ya lei moto bakomati saye bapeke soki ameli makila ya bato bakomati saye bagrade Mosali ya Nzambe famille ya Mama Lili ezoti ata ba promesse to ba cadeau ou assistance to kosala eza mutuya mais mutuya ya koleka te po bazala consoler ezali lona esengeli ekita po consoler bango yango wana na pokwa lelo tokotombola Nzambe na nzela ya adoration louange mateya. C'est pour cela que lui tobanda tobondeli place ndeko nyonso azwami tokoki kotika makelele s'il vous plaît tobondeli Nzambe yalola topamboli kombo na yo ozali mosantu mbalebele kumisa ma papa topesi yo merci mpona pokwa lelo topamboli bunzambe na yo mpona circonstance oyo totiki programme na biso ya pokwa lelo ya maboko na yo topebisi nyonso oyo epesaka lokumu te ezala nul sens de faire na kombo na Yesu Kristo Masiya palola maboko mpona lokumu na ye. Merci. Tozali sikoyo kobenga Bishop Moïse pour la prédication. Oasepeli na pokwa lelo to na butwa lelo poto yeba kokabola liloba na ye
kolandisa mapasi oyo ezubiso oyo esali ete tozala na butwa lelo yango oyo tolobelaka mingi likolo na liwa ya Lazare dans Jean chapitre 11 et à partir il y a verset 11 Jean chapitre 11 à partir il y a verset 11 donc total à likambo etali liwa. Et pourquoi Zamba Meminga na simba texte oyo ya Lazare? Parce que liwa ya Lazare ezalaki scandale makasi pour le ministère de Jésus-Christ sur la terre. Amen. Batu bakufa oyo bazalaka misika na misika, batu bakufa oyo bazalaki batu ya village, batu ya ville. Mais c'était la première fois où il y a un ministère de Jésus sur la terre. Bakoufé la moto où azalaki proche, où azalaki ami. Azalaki moto aliboso ya kokufa, c'était Lazare. Et azalaki choc makas. Et il y avait beaucoup de questions qui se posaient sur la mort. Il y a Lazare. Et sa passage. Liwa ezali un moyen par lequel Oyo Nzambe a salaki en sorte que après la mort, moto ayeba qu'on passer encore une autre vie. Parce qu'après la mort, il y a encore une autre vie qui nous attend. Quelqu'un peut dire amen bien. Il fallait le coup la moto salaki masumu. La salaki masumu na nzoto oyo. Nzoto oyo il faut ekufa. Et yangonde to sombe ngaliwa. Soki nzoto ekufi. Ndesima na yango un jour nkolo akoya pona tina kosekwisa motu na nzoto ya sika oyo ekopermetre ye avanda na moto no na nzoto oyo esalaki masumu me na nzoto ya sika me bayekoli na Marie na Marthe babande kokomprendre yango te babi non comment expliquer moto avanda pembe na Jésus akufa et c'est impossible. Quelqu'un peut dire encore amen et bien. Amen. Oui. Ma carte n'a pas sauvé. Donc vous appelez la bateau ouyo. Baso raisonner le la Marie. Et baso raisonner le la Marthe. Vous appelez la raison na bango. Pourquoi? Parce que bayebi que nzamba sa modèle. Pourquoi? Parce que bayebi que son zo sale la nzambe. Liwa et gogo simba yote. Mais nso kande. Pour nzambe. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Amen. Voilà pourquoi Paul le dit. La mort est un gain pour moi. Cela veut dire nazo kufa non pour na bunga libela, mais nazo kufa pour un jour. Mukola koya na kosekwa pe na kovanda na place où les bongisa. Mais est-ce que mutomo koloba amen bien? Liwa pour Nzambe et sa fatalité. Mani, wamringa for.
nakosala nini mpona nzoto na ngai nasili kosala mpona lembi nakosala nini mpona nzoto na ngai nasili kosala mpona lembi nzoto esengaki ngai masanga nzoto namelisaki yo nzoto na ngai nzoto esengaki nga bilamba ya shere nzoto nalatisaki yo lelo nzoto kei na lilika nzoto otisinga soni ai nzoto na nzoto komanda na esilite esilite yesu esaliwate mama lili nakolia bamaki ebe nani mama soki liweyebaka bolamo moto na se na moi mele mama lili atikalaki kokende te lelo mama lili okei na lilita nzoto oyokisi na pasi na motema na ngai nzoto na ngai nzoto olelisi ngai komona na esilisi esili na mote esili na mote yesu. Mais mort physique eza eloko moko eza naturel et que kokomela mutu nyonso. Ça dépend maintenant de Dieu comment et quand et quoi intervenir. Tobandi kobelela mawa na nzambe bolingo na nzambe likolo na libota oyo kobanda na papa kino na bana bazali awa te bipai bazali ngolu bolingo mawa na nzambe emonisama tobondeli biso nyonso. Alleluya. Totomboli mingongo na biso. Zambe na bomoi papa na biso na likolo Zambe na lola topamboli bolingo na yo po ete yo nde papa tokumisi yo po ete yo nde Nzambe. Merci mpo na nyonso, merci mpo na kimia na yo Yawe Nzambe na bomoi na libota oyo. Merci papa, merci mon Dieu. Yonde Nzambe na biso, yonde papa na biso. Au nom de Jésus-Christ, konisama Nzambe na bomoi, pamolama Nzambe na biso. Au nom de Jésus, iwa ya moko mosusu azali susu na kati ya mopeko ezokanga mowei na moto aza na bomoi te. A partir ya lelo pe na moma oyo nalongoli lie nyonso ezalaki kokanga papa Singomunu na maman Lili, lie nyonso ya mariage, parce que Nzambe yondo bengiye nalongoli yango, nalongoli yango au nom de Jésus-Christ. Merci. Makila na Yesu ebomba yo kobanda lelo. Condamnation loi nyonso esimbaki bino na mariage ekroi ezali sous na effet ya kosala na bomoi na yo te. Oza déclaré à partir ya lelo homme libre. Merci Nzambe na kombo na Yesu. Bana natiki bango na maboko na yo Nzambe na bomoi. Na beleli kobatelama na yo Nzambe ya ba orphelin, prendre bango en charge. Bana banzambe, alléluia. Bandeko oyo akufi mama Lili Mazwa azali leki na nga na kati ya libota na biso. Soki aye na ndaku na yo liboso boko banda na losambo sima bokei na makambo mususu.
Lili alingaki bandeko mingi surtout bana na biso azalaki kopona bana te ezala bana ya ndeko mosusu ezala boya bimi na bango libumo soki ayebi ke bazali bana bazali kaka bana na ye. Shalom. Nalingi na témoigner bolingo ya Nzambe na oyo asali likolo ndeko na ngai Lili, camarade na ngai, famille na ngai. Nzambe koluka Nzambe ayi kobota mwana ye ya mine Joël. Alors il y a ce qui est musala ngawa nazo sala disute nazo tikala na mwana ye. Alors batako seka pa zo seka o asala ni mwana musala na ye. Ya lobi on bazolo baboy. Ngai ezali kusala nga malamu nazo soin ya mwana wana. À partir ya fèche Nzamba sali ngangolu. Là na sali 10 ans na mariage na saki na mwana te na viepsi Lili faut fêter. Tozo fêter ngabi oui. Toko fêter na sali 10 ans na zui mwana te tozo fêter. Papa Augustin Zalaki ye ngai na pasteur Diwa na basemeki na ngai vraiment to fêtaki et juste après 10 ans les soignants nous ont parlé pour balangaki maintenant je vais agir. Alors Nzamba salaki donc koko banda na nga na zeli na koma kilo kwa leki na ye donc nazo tourna ye et asaki ko landelanga. Maman Lili nous a tous marqués. Kaka ba maman te mais toute l'église s'il vous plaît. Mukolo ba annoncer ni ouais maman Lili. Bana ba maman mibali bazolela. Et j'ai vite compris passage de Bible oh bazolo bela sur Dorcas Tabita. Bato balela Dorcas. Pona kitoko Dorcas ite. Balela pona mbongo na yete. Balela Dorcas pona misala. C'est ce que cette femme a prouvé. Elle était une combattante de l'Éternel. Elle a gardé sa foi. Elle était toujours positive. Jusqu'à la mort. Elle croyait à son Dieu. Elle croyait au Dieu de son père.
na ngai mingi tokanisaka eke bilembo yango asuka Yesu alobaki ezaka banzala na bagere te kasi bosoto mingi surtout na kati ya lingomba. Haleluya. Tokomi na ntango na suka bandeko kozonga na Yesu Masiya ebelemi esengo na baoyo nyonso bamibongisi bakozwa lifuti na bango elongo na Yesu bisengo na bisengo kuna na lola. Tokomi na ntango na suka baninga maloba Yesu alobaka ekokisami mawa na baoyo nyonso basambelaka na lokuta ekozala mpasi mpe kolela mpe kosuwa na mino na mboka bifelo mekososola tango oyo sosola tango tozali tango oyo ebana bajour etosola tango oyo Satana yebi eke kosonga na Yesu esi ekoki akomi kosala nyonso po abengwisa bana na Nzambe akotisi distraction mpe aveglema kati na bandimi na nkolo makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo songisongi mpe bokabwani mpe kokona na kowelana. Paster oyebi kutu batongaka yo na ser elokina Georgette wana oyebi kutu Misael wana kosalaka kofinga yo nakamwe mingi ndenge ya bandimi ya lelo bokeseni ezali te kati na bana na Nzambe na bapagano na bakola bana na Nzambe mpe na bakola mondimi alati miniji mpe aye na mwana kati ya eglise afandi liboso ya batei mipende nyonso libanda bapagano na koshina bana na Nzambe mpe na koshina tokesenisa nani bato balingise bamateya ekosepelisa bango soki otei kopambolama wana nde basepeli otei bango bamiracle balobi oteyaka malamu kasi soki otei nde kotika nde masuwe wana balobi oye na mateya ya condamnation otei mondimi tikaki ndoki mondimi atomboki oluki ekongolela yo bandoki nyonso babundisa yo otei mondimi tika songisongi mondimi akini eglize olobi na moto tika badesime biro alobi eglize wana bapanzaka mabala ya bato olobi toshene mpo na misala na Nzambe bato balingi te bakomi kopesa barezo eke tobelaka estoma mosusu alobi mosusu ekala komela kisi na ntongo mosusu alobi ndeko Yesu asi ashenaka mpo na biso kasi soki olobi toshene kaka mpo na mabala ata mikolo sambo na malili tokolala libanda soki olobi toshene mpo na diplome na misala wana okomona eglize etondi nsima kozwa diplome omona seka komine kobina mbe sosola tango oyo sosola tango oyo sosola tango tozali sosola tango oyo ata soki Yesu azongi pelelo te yeba eteliwa mpe ezali soki lelo yo okufi na masumu okokende wapi moninga likobamini yoso nyonso ya boki kobungisa bomoi na yo.
tes ancêtres. En ces jours de ton enterrement, notre adieu n'est en effet qu'un au revoir, car ta mort nous enseigne que la vie s'éteint un jour et qu'elle n'est éternelle ici-bas. Notre amour est plus fort que la mort. Décédé n'est rien face à ce que nous ressentons pour toi. Cette cérémonie d'enterrement nous rappelle ton destin. Le ciel du paradis de juste, au cœur pur comme tu l'étais. Repose en paix, maman Liliane. Tout en lui disant au revoir dans la langue chère à ses aïeux, celle qui gouvernant ses premiers pas et caressant ses rêves enfance. Comme on le dit du côté de Koutou, en qui s'accata nous tentons de le dire, maman Liliane Mazoua. Ake Bolo. Je vous remercie. Lili, mutasali yo boyeka ndenge yo kupita bakona bakoke kupu. Muntu wana kulanda. Eza anani. Lili kotika yente. Lili pasa yo kokoti bana. Kokoni bana. Bana bakoni basali ko mutule mo. Muntu wana bya ko mwana pasa kotika be bana na yelo kwa yo tiki. Soza mutuli basali yo. Yo kolanda yo. Kotika ya tambo ko. Lili Mazoua. Taba tata na yo batreme awa. Date yo te yo tika yo awa. Ezali date na yo te. Na 60 ans na yo te. Nga papa na yo na 75 ans. Ifanye ngana keri boso yo lelanga. Lili ayo. Okunde tuko malamu. Ayo awa. Tata yo tu pazali awa. Somo ni wane wude paskatana siko. Kolala mpongi te. Na yo kasang. Na lobina wa papa mbulutu. Papa leti. Papa bobo ite. Oya yanko mna ye tata. Akoti na nzoto na yo. Pelisa mwinda. Pelisa moto ya makasi. Ye akei. Pola bete. Ete ye akei akuzongela biso te. Na biso tokolanda ye. Oh Yahweh, que son âme repose en paix. Nzambe na kimia, tia kimia kati ya libota oyo kisani oza bolingo. Mama na biso like na kimia, molimo na Eva na kimia pota azali mwana Nzambe o asala ki Nzambe mikolo na mikolo. Yango to pamboli bo kina e pota azali malaw na kombo na Jésus. Amen. Je me redis une personne n'est pas peur. Même quand ils sont